Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yawe benisa Congo Yawe batela mitongo Yawe benisa Congo Yawe batela mitongo Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko bombisa koka bakoko batikela biso Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko lingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Amına koyayım bu kadar turist var ya yok yiyemiyor ya. Telefon söyleyince çekiyor. Allah'a çekmedi. Yok hadi ya yanlış yapıyor. Çekiyorlar. Allah'a bile geliyor. Çekmemeyiz abi. Bir onlar da çekiyor. Evet, acayip videolar var ya. Çek diye beni diyor söylüyor. Hoca şey yapıyor, amına koydum çocuğu, onun atar. Ya gerçekten var ya, bizim burada durmamız bile tehlikeli ya. Kim kime vuruyor belli değil ya. Kime vuruyor belli değil. Hepsi de bizi başlama kadar da şimdi. Ya valla biz var ya. Gidelim hadi gidelim. Onlar kendi halinde sakınıyor. Buraya yakınım. Ya hala ya, şerefsizim var ya, bunlar insan değil ya. Ben bunu gruba atayım da yarın öyle önce çıkarmasın. Atayım mı gruba? He? Hey! Terrible. Nous sommes dans la zone de poste à gouvernance. C'est comme ça. Beaucoup dans la situation morale. Parce que la zone va gouverner. Donc, bâtiment au boye, baye au banda misala. C'est-à-dire, bah meni, bah tracteur, bah travailleur, bah sombi, bah carburant, bah sali biloko nyon surtout de bah dépenser. Bah dépenser pour bah ya ko sala caniveau. Baye bah timoli. Bah timoli, bah bandi pe ko tcha bah brique boye na boye et tout. Bah comme air moko be batiki na bango mais vous vous rendez compte que esika oyo ba bene banoko yawa ba tracteur et yaki awa et bimisaki carburant et bimisaki mbongo à l'état mais tangu ba kozonga po ba ya kosala musala il fallait ba salawa ba ko bandelaka ko timola liso c'est-à-dire ba ko bandela musala aussi ba sala ki awa mais ce n'est pas compréhensible. Comment est-ce que ba ko a facilité au bois comme mbongo à l'état bon ils ont sens te moté bande kunanga na banza bozomona awa tozana kabinda Willery devant société moko ya monene ya lipa ya mboko oyo na otanga kombo te
tant que Mboka Zaya Kokufa, le président de la République Antoine Félix Tshisekedi, Azakinois, Tala Bakanevo, Tala Kanevo, Botala Kanevo Oyo, et Banda côté à Stade Martyr, Nengezali, il a bouché comme pas possible. Botala devant une grande usine, où ils ont produit Mapa Namboko, ils ont gagné Mbongo Namboko. Qu'est-ce qui manque dans l'État ou encore Koyebi Sabato Babongisa Awa, ou encore l'État Yemoko OVD à travers la société Naïba Office des routes, à la solution pour Namboka. Oh, Bozomona, toi, on a Zambate. Nous sommes à plein centre-ville de Kinshasa. Bomona, pour la musique, c'est le stade de Martyr. Oh, Bomona, tout ça à 30 mètres à stade de Martyr. Bomona Awa, c'est Willery, Bana Kinshasa, et Tongo, Baïbi, Sugo, Nazali. Ah, Bozomona Awa, Nana Willery, commune à Kinshasa, commune à Lingwala de l'autre côté. Où est-ce que quartier, biso to koli, biso vani na ba place. Binomoro, oh, Bokenda Kala, Musika Namboka. Bogomona, voilà, Bogomona, comment Bato ba benga piscine ngobila. Vous comprenez un peu? Mbogo bato ba futa ba taxe, bato ba ovanda awa, bato bazo lia bazo lata. Botala ba restaurant de part et d'autres. Il y a des restaurants, mais bato o santé na bango ezali exposé na nini. Service ya hygiène. Service ya hygiène ngai amli mihai na lela chaque jour. Et ça la ka nini. Service ya environnement. Mama Bazaïba, tu nous produis quoi dans le pays? Tu étais dans l'opposition, mais maintenant là tu es là, président Tshisekedi. Sur quelle base? Aux autres Batouana ministre, regardez un peu, à plein centre-ville. Est-ce que Kabinda, RTNC, c'est là où il m'a vers la RTNC, c'est là où il TV, c'est là où il GB, c'est là où il m'a Batouba, tous les côtés. Regardez un peu comment Bouta la bat. Vous les athées, tout en a Elanga, mais regardez vous-même. Regardez pas vous-même comment le pays est entré Yako Koufa. Awa, il a parti mon nom des impacts. Binomo Botala Mboka, Ndenge Mboka Zaya Koufa. Là, tourne ma caméra, na kati na kota commune à Kinshasa. Vous allez comprendre que Mboka est Koufi. Et Koufi, bon c'est la na cabine d'à côté à commune à Kinshasa. Vous allez voir. Dès na FC Bino, ah Yaskoyo, suite F1 à cabine à cabine d'à côté à commune à Kinshasa. Awa. Nous m'ont monté la cabine où ils ont macadam. Oh, direction à cabine. On a commune à Kinshasa, bah yébi qui a tout ça pembeni à direction à Maluku, province. Voilà. Ils nous m'ont monté la cabine à n'engue comment cabine. Macadam et ça va sauter. Vous avez un quartier VIP à Kinshasa. Depuis tu as ban amouké, vous yébi à place. Ils nous m'ont monté la cabine là, n'engue comment. Bino Mobotala, Ndenge Kabinda et Komi. Regardez vous-même. Botala Bino Mobo, Kabinda. Toi, on a Zambate, toi, on a Kabinda Awa. Willery Yangowana Kuna. Ma peine victoire au Naïse Bino Yangowana, toujours. 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 Kabinda Netina. Ah, Bozomona, toi, on a Massimani Mbate, toi, on a Idio Fate. Twana Bumbate, Twana Ikelate, Tozana Kinshasa, plus précisément na Bandal. Un samedi, Mukolo ya Salongo. Bangomba o bozomo neda poubelle, saleté. Saleté leki na mboka, service ya hygiène. Typhoïde batubaza kokufa. Ba restaurant o bozomo na ona ba malewa, o ba congolais ba liaka tongo midi pokwa. Pembeni ya poubelle, saleté, solo wana malewa o batubaliaka. Bakambi ya mboka, bourgmestre ya commune ya Bandal. Awa tozana mola, en face awa bozomona awa avenue Ngiringiri. Mbongo mboka bozo sala nango nini, gouverneur ya ville, province ya Kinshasa, vice-gouverneur, bourgmestre, misala na bino bozo sala eza nini, chaque fin du mois bozo ka salaire. Tala Kinshasa eza lokola na yebite, mokili na 2400 avant notre existence. Soki to lobby o tozo loba. Mboka ya bino moko bozo sala yango comme si oza locataire na mboka na yo moko. Commune ya Bandal, recensement kaka chaque jour mbongo bimaka combien ya ba taxe. Tracasserie ba policier na nzela okanganga bana moto ko ba futa ba taxe. Mais service ya hygiène ezali wapi pour na remettre propriété na nzela. Oyo boulevard ya 24 novembre. Avenue du 24 novembre yango oyo bozomona awa. Si on commence à 50 ans, on dirait qu'on a pays moussous. Mais si on matin à Bandal, on dirait qu'on a mboka moussous.
mbongo ya mboka bozo sala na yango. Monsieur le président de la République Fachi Beton mokambi ya mboka yo mokotala devant prison centrale ya Makala ya Kinshasa, prison numéro 1 ya mboka, tala ndenge ezali mabulu makadam ezali susu te, embouteillage comme pas possible. Prison o ezali place oyo kangi bato ya mabe po na mboka, bato ya danger, ba criminel, ba bomi bato. Alors ba embouteillage eza kosalema na oyo bisika, ça peut créer encore d'autres problèmes sécuritaires pour na mboka. Monsieur le président, est-ce que Congo ezangi mbongo ya kosala nzela place yo balabala oyo? Fachi Beton mokambi ya mboka, mboka ya bakoko na yo, mboka ya tata na yo, pourquoi bozo sala mboka lokola mboka oyo bozali ba locataire? Est-ce que devant Makala ekoki kozala boye? Bon, bandeko, awa, on a boulevard du 24 novembre. On a boulevard, il y a 24 novembre. Au beau monde, au 24. On a 24 entre Molar na prison ya Makala. Au babenga awa un petit pont. Bana kinya tongo baebi. Nous mon botala. Ndenge nzela oyo 24 boulevard du 24 novembre. Je vous signale que les conditions sont des côtés Ipen, Monga Fula, Ngalema, Balegelara Awa. Regardez vous-même. Oh, on a boulevard du 24 novembre. Là, je tiens à vous signaler et vous rappeler. On a boulevard du 24 novembre. Donc là, et comment à niveau oh, Mitouga sur les garans à Bandouana, Kebo Mona. Et ça, la Mitouga outil du colo, Mitouga outil na C. Je tiens à vous signaler que les prisonniers sont à Awa. Boulevard du 24 novembre. Regardez vous-même. Si vous avez quel bosso en prison à Makala. Nous allons filmer prochainement pour vous montrer devant la prison. Ah, vous allez à 30 mètres dans la prison à Makala. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Botala Ngombi ya Mituka. Vacciner que ça les matins ndeni. Tala demi Mituka on zoya même na même bande. Regardez vous-même. Ba ka bolanzela ndeni. Passe. Tala ba montar côté bazali. Passe tala bango. Donc moi on va obliger à zonga sima. Si vous bon naskoyo passe ya ba embouteillage. Soki 5 minutes ba moi yango zoya na sima. Regardez. Passe au Congolais au monde. Na ba député ba oliambongo ba sénateur, nous travaillons pour le peuple. Et les opposants, jamais ba Fayulu ba Katumbi ba bima na nzela. Pour na marcher pour la réalité ya boye. Et ça va parce que balingi ba modifier constitution. Balingi ba sala boye. Ba biloko o ezo concerner bango moko direct. Mais ce qui nous concerne nous le peuple, regardez, boulevard du 24 novembre. C'est-à-dire ba hôpital à Sana ils ala raconter yo. Pour nous connaître ba moko le ba hôpital wana ba monga veut faire les gana nzela oyo. Ba étudiant ya Ipen ba les gana nzela o. Regardez nzela mobimba. Bande ezamoko. Bande konangai. Bande konangai. Les gouverneurs Mboko. 7 ans, 5 ans, je fais quelque chose. Regardez vous-même. Bon, on a combien de peuple souffre. Et puis, loin de là, quelques mètres, on a baote kalipa, baote kabilo kaolia. Solo, ils ont un maï. Ils ont mis ma nine dans nos autres bateaux. Et après, le bien-être et la santé. Mes frères, Bozami te mama bemoko. Bozami te mama bemoko na tigala romona. C'est impossible. C'est impossible que nous puissions vivre de telles réalités. Bino mambota la mboka. Mboka za lokola. Tibo mwana na babasi, tozali kokola na basouffrance, tozela kobonga na kikokono. Neti kaka na limwa na bunga, lokola mongwa na bile, chance pe basomba kate, lambe na nga esibite, motemezo suka, baboyi na kota. Nani akolobela baye basanga, awa isi bopeka mawa. Nakokite. Maman na ye komo na ye maman bi komo na maman je papa na bango komo na papa soki tibe soki benana bi maman bango tika mabaya ye to kunye aye bite to kunye adresse anga na dina ba utina masina kwa comme habitude ni ka ko jaya za muta photo mais
information toyeba te kola tangaka ayebi komona ngo te même si comment madame na bango ayebi te comment madame ayebi non comment madame atikoyeba soki bata comme école nde bien quoi comme école pas éviter madame mwela mais comment école ayebi te wana ayebi te soki okolo bandeli mais osala kitokenda na la police mais tosaka avis de recherche mutu nyonso oyo ayebi mwana oyo ezala kotakata na eza kotanga wana aye konta biso na adresse oyo tovandi na avenue Njukanda numéro 8 na Petro Congo na Masina na Petro Congo ezala outi lingwala outi transport outi transport ekitisi yo na entrée ya bato ozwi numéro na biso ya telefone eza 082 91 71 550. Bandela sur numéro de téléphone 081 82 91 71 550. Voilà sur au commun même si na WhatsApp to sur na pose appel numéro na WhatsApp. OK, merci beaucoup. J'espère que tu vas balandi bayoki o nyoso komona yango ba elunya mwana oyo abenga na numéro oyo mama pesi oya ko récupérer mwana. Ce qui est grave c'est que mwana zana 8 ans mais azwe ba komba école atanga te azwe ba na école ngo penda eza yo mama mwana olanda biso soki mwana boy faut kolandela mwana na classe balandela mwana faut ko tuna mwana ba question tanga ke classe comme si eza possible te mwana no na haja ulita ebi même si pas atanga te no so futa no ka minerva leke ka perte mwana za na 8 ans ebi même si pas atanga te ebi comme école na bango ayebi te OK c'est impossible Mon cher awa tozana de bonhomme eza makambo ya kokamwa bakoka basali manifestation na bango bakangi nzela awa circulation ezali te eza bloqué tala bino moko na niveau ya de bonhomme na niveau ya mai ya njili nzela ekangami na niveau ya mai ya njili tala mituka tokangami tozokende vers aéroport moye tokende ezali te awa somo ezali awa awa bandika mpe batomboki baboyi mituka eleka baboyi kamio eleka batelemi na katikati ya balabala toza kozela toyebi te ce qui se passe soki balongoli mutu na bango na gouvernement donc pancarte na bango yango wana donc awa Nao sondambi kaka nyonso boye na nzela ndambi kaka Manda ya sima cortège présidentiel. Cortège présidentiel. Cortège présidentiel. Cortège présidentiel. Hein? Loba na petit dans le loba oza libre. Ah Nzambe na retour na biso conteneur moko yango yo na retour na biso toto ya ba gouverneur
na kata kenge conteneur ya baluki kala remorque yango oyo mwana mwasi yeyo baobimisa vraiment abimi conteneur ekweli bato biso toleki juste oyo ya liboso ekweli pena yango oyo ça ne va pas j'avais dit que maire de la ville faut avoir précaution maire de la ville fallait ba remorque etambola te maire de la ville makambo yango oyo on avait dit maire de la ville ba remorque etambola te ta makambo yango oyo je vous dis yango oyo camion handicapé yango oyo ça ne va pas comprendre photos ko kitoko nzela ya bilanga basalon kitoko mina basite ufulai c'est comment fait comment bien makasi oh nyonso prince c'est comment bilanga ndunda yango babenga bilanga maji yango teko ba matière epimela naokende zamba place bamatière ebimelaka ngai na nzela esika bamatière ebimela na ngaosilano banzete bomoni nada na maingile bajardin ya maingile na sekomafi naokende oyo nyonso totu bajardin na bajardin bilaso tosisi bajardin tokoti sikoyo route ya nji glacerie donc nzela ya nji glacerie yango nde tokende boye tudwa ti nji glacerie tolongo nji glacerie nini wasa mbolo manenga dingi après lala lomone yango oyo ngai nazokende donc nakelukula bino bamatière ya bio omona nde naovuza elonga mo mami pe naosimba nsengo naosimba lisheti omona nga nde naosimba lisheti lelo omoni kuna likolo okende direction wasa zamba na biso ezalaka na wasa direction ya manenga mais avokoma manenga oleki nji glacerie après wasa na bandeli mpo comprendre bien oyo eza direction nzela ya sekomafi oyo ezokende maingile yango moni maingile ela ébosion bien te babilanga yango maingile ela monene konda nzela yango oyo nzela ya zamba na biso yango tookende oyo nzela ya zamba ngai mami bio naokende nakebuka mogomboro nakei kobuka kita mata nakebuka balolambo ngai nake zamba mami bio solution ya bakongo nde bomona nzela oka boye yango ekei titi na mboka bantandu na suka mpenza kuna mboka bantandu ezala nzela na suka kuna nzela